Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bote po bozali ebele ya kolanda KNB News ya moko na lelo tozali wana pona kopesa bino ba information comme d'habitude ndenge kaka tolobaka biso awa na KNB tozali bana misala na bino pona kopesa ka bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya Kinshasa plus précisément. Bozali ebele partout dans le monde entier oyo bozali kolanda KNB News na moko na lelo. Société iFresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit iFresh awana Kinshasa ke ba tuamité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba ebisi ba tuamité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois que vous allez identifier à cause de la bongo traduit en justice pambate iFresh bango bazali kosala musala na bango kitoko et sengeli ko yeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que iFresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango iFresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akende kotala bongo ba victime oyo bazwaki ba coup jour ya marche ya opposition awa na ville ya Kinshasa. Tolanda ba détail na reportage oyo. Marche oyo elekaki awa na ville ya Kinshasa mokolo ya samedi 20 mai 2023 ezalaki organisé epai ya ba opposant ya régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bakutanaki pe na ba élément ya la police oyo batelemelaki bango kokende nzela oyo balingaki kozwa kasi ebendaki mwa mbutu entre population oyo bazalaki na marche na la police ya République démocratique du Congo. Batu oyo bazalaki kobamba banga bamisusu bazwamaki na maboko ya la police nationale congolaise pe bamisusu babetamaki lokola mwana oyo abetamaki poye azalaki kobamba ba policier mabanga kasi tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na motema ya bo papa pe na motema ya mawa na bolingo oyo azalaka na yango pona population na ye akitaki na terrain mokolo ya lundi pona kotala ba victime oyo bazokaki pe ba oyo babetamaki mokolo ya marche wana kasi lokola et bon père de la famille azangaki maloba te apesaki conseil et pas ya mwana oyo ya 12 ans kosaka tu ndenge wana te soko moni biloko ndenge wana bandano na ndako ozana mwana muke yebisa ba mikolo ba kobenga yo lobana ba non ngai fona sisa classe nanga natanga pe loko abino koma bino boni bo bimisanga na nzela na ekozwa likama makambo ebebela ngai baboti no bazotielo motema o otanga okoma moto. Ezali malamu te soki bosololi na bakonzi ya mboka esengeli ko respecter mibeko to pe balwa oyo bayebaki na kotia kote ya la police nationale esengeli ko sala musala na lolenge esengelami pe mutu azokate mutu abetama te komona bako betama oyo ba congolais ba betami lokola banyama ezali kitoko te ezali mabe makasi. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepeli na musala oyo ba policier basalaki mokolo ya marche ya samedi po ata mutu moko te akufi. Vous êtes un très bon citoyen. Vous méritez vraiment de monter en
na cadre ya visite oyo tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alibaki na kosala pona ba victime ya marche oyo salamaki mokolo ya samedi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asolola kibongo na colonel Numbi oyo ya la police na musala kitoko oyo bayebaki na kosala tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepeli na musala ndenge salami auparavant ezalaki ete soki marche ezali batu bakokufa pe batu misusu bakolimwaka bakomonanaka lisusu te kasi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ya kosepela po mutu moko te akufi azangaki maloba te liboso ya général Numbi alobaki boye. Vous êtes un très bon citoyen. Vous méritez vraiment de monter en grade et vous allez encore monter. Vous êtes un vrai professionnel. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Le fait comment pour appeler Chichi. J'ai même revu une vidéo comme ça. Oui, ils ont mixé. Non, vous voyez la vidéo là où vous m'empêchez d'aller à la 10e chez les parents. Les jours où ça ne voulait pas que les Flex sortent. Voilà. Le compte rendu de Vandagazan. Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous méritez encore d'aller plus haut. Ah oui, merci colonel. Merci. Ah oui, un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié. Vous direz là. Amen, qui vous garde aussi. Et bravo pour le travail que vous avez fait. 0 mort. Vous voyez, c'est très bien. Et les voyous ont été maîtrisés. C'est très bien. C'est pour ça qu'on soutient notre police. On vous soutiendra encore. L'académie va bientôt être opérationnelle. On mettra les conditions pour améliorer votre formation et votre protection. Voilà. Merci, colonel. Kaka na suite ya ba marche wana ndi général Sylvano Kasongo a présenté ba soda oyo ba salaki ba désordre pe nombre ya baka oyo elekaki jour ya marche ya opposition awana ville Kinshasa. Ba mapinga ya la police oyo ba salaki désordre toko beta batu mokolo ya marche ya samedi bazalaki ya kokangama ebongo général Sylvano Kasongo asalaki bilan ya badega oyo ezali koze batu oyo bazuba kama na marche oyo elekaki mokolo ya samedi yoka effectif na monoko na yemoko général Sylvano Kasongo. La décision de l'autorité urbaine, le gouverneur, qui avait autorisé la marche de l'opposition, en commençant par Sakombi, en passant par Benseke et puis Kassavou jusqu'à IMK. La Ligue des jeunes est autorisée aussi à marcher, en commençant par Rond-Point Ngaba, l'université jusqu'à l'école Saint-Raphaël, tandis que la Ligue des jeunes de l'ACP devrait tenir son meeting au stade municipal de Massina. Alors, nos frères de l'opposition n'ont pas accepté la décision de l'autorité urbaine. Ils ont violé l'itinéraire. Je crois que dans leur stratagème, ils voulaient créer des incidents. N'eût été l'approche de la police pour dialoguer, on allait avoir beaucoup de casses. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de provocations, il y a eu beaucoup de stratégies de leur côté pour nuire. À Saint-Étienne, la police a bien travaillé. Malgré les dérapages de certains policiers, il y a eu des policiers qui sont mal comportés, qui ont tapé sur un enfant. Nous avons arrêté 3 qui sont cachés, qui seront déférés à la justice pour répondre à leurs actes. Les enquêtes sont en train de continuer. Les bilans partiels, on va vous dire que nous avons du côté de la police 9 blessés, dont 2 qui sont dans un état critique. Vous avez des images. Du côté de la population, il y a eu 3 blessés aussi, qui sont à l'hôpital Saint-Joseph. Il y a aussi une journaliste qui a été vandalisée par des Koulouna. On avait déjà parlé des Koulouna qui étaient arrêtés par nos autres, qui ont vandalisé une journaliste qui a été victime. Du coup, elle va porter plainte. Il y a le social de Kianza qui a été attaqué, saccagé. Ils ont voulu incendier. Heureusement pour nous, la police est intervenue. Alors, le bilan partiel, c'est celui-là.
Nous avons 14 personnes interpellées qui sont chez nous, qui ont violé l'itinéraire, qui ont brutalisé, qui ont violenté, qui ont jeté un projectile aux policiers. Voilà les bilans partiels. Les bilans définitifs, vous l'aurez dès que nous aurons tous les éléments, dès que nous aurons réuni tous les éléments. Na simana yango ba policier oyo bazwamaki pe bazangaki maloba te Général Silvano Kasongo azalaki ko gangela bango pona musala kitoko te oyo bayebaki na kosala mokolo ya samedi wana ezalaki ko toucher na personnalité tope oyo babengaka droit de l'homme. Nango Général Silvano Kasongo afandaki kimia te atunaki na ba policier oyo pourquoi basalaki makambo ya lolenge wana ko beta batu lokola nyama. Policier pe azangaki maloba te a se justifiaki devant Général Silvano Kasongo ye alobaki boy. Uzini zete pena bobeta kwa nyoka. Mutu wana za kuluna oyo apanzaki parapluie. Tutelemi na avenue le babimina ba machette ngana telema na coin avenue. Lokola civil pe kaka. Ba déborder balandi jipa la police les rabeti libanga na jipa la police ngande muna kangaki na okangana kangaki ende babandi ko beta mabanga ndi bazali ko beta libongo. Oui, mon général, en principe, ils sont dans ma cambo à droit de l'homme. Ceux qui m'ont maîtrisé à quoi Lucas moyen à maîtriser pour mobiliser pour l'antisaté non zété ou quoi pour bétailler à déjà des armées. Bon voilà les hommes quand social pour bâtir na formation na bino etc. Yo zogineni. Bon l'air bazo ba mama banga ndi bangi zo kingawa. Tellement la perdre qui connaissance ba memenga na hôpital à Bobile. Ni bazo. Combien de pinces? Batonya 12 pinces. Bien, nous sommes de la CNDH. CNDH est Ali, Commission nationale des droits de l'homme. Tout ça qui est alerté. Nous sommes en marche. Un peu choqué, nous avons des images, nous avons des vidéos, nous avons circulé. Yango ana, totelemimbangu pote yapo. Esengeli boye baete opposant Moïse Katumbi akangami bongo na entrée ya Congo Central po baboye akota ezalaki bongo instruction oyo epesami epa ya gouverneur ya Congo Central. République démocratique du Congo makambo ezongaka pe ebalukaka ndenge kaka ezalaka toujours awa na République démocratique du Congo pardon badi soki bozali na bokonzi ne bozali protéger kasi soki bozali na bokonzi te yebaka okomi na balimiti même na mboka na yo moko okoki kotambola te. Tala lelo oyo opposant oyo Moïse Katumbi esengelaki akita kuna na Congo Central esika nini abongisaki meeting moko ya kopesa na ba Congolais oyo bazalaka kuna na Congo Central kasi gouverneur ya Congo Central Gibandu apekisaki ayebisaki ke lokola nanu ba mesures sécuritaires ezwami mingi te esengeli a réduire programme na ye na place asala yango ndenge a prévoyaki kasi esengeli asala yango mokolo moko kaka kasi kokamwa na tongo ya lelo oyo la police eye kopanza podium esika nini bazalaki ko installer pona Moïse Katumbi pe babare entrée ya Congo Central pona politicien oyo Moïse Katumbi aiba na kokota te yo moko tala na ba image ndenge nini bazali ko bendana entre Moïse Katumbi na ba policier ya Congo Central. Biel. Dans le Congo central. J'ai dans le Congo central, où est le problème? Kasi
awa na Kinshasa Olivier Kamitatu oyo azali porte-parole ya ensemble avandaki kimiate asalaki conférence de presse pona ko dénoncer makambu oyo ezali koleka kuna ezali kitoko te ezali mabe makasi. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Réajustement et salami bongo na ministère ya esi po ba recteur misusu ba changer bango ba place pe ba secrétaire généraux misusu ba longoli bango misusu pe ba remplacer bango na ba université. Détail tolanda na reportage oyo ya Jetu Kibala. Réajustement oyo pe nomination et salami bongo na ministère ya enseignement supérieur pe universitaire et pa ya son excellence Moindo Nzangi ne a procédaki na ba nomination oyo. Ezali bongo quelques membres ya comité ya gestion ya ba établissement oyo ezalaka na ville province ya Kinshasa. Ministre ya esi Moindo Nzangi a invokaki ba raison oyo ezali climat moko ezali koleka kuna na kati ya Isau ezali kitoko te ezali koleka mabe makasi pe lisusu suite ya malentendu oyo ezali kuna entre ba membre ya comité ya gestion kasi esengeli to ebayete ezali bongo na bakombo oyo nde ministre ya esi Moindo Nzangi ayebi na ko changer. Tesco azali ko continuer ko servir population République démocratique du Congo na ba produit ne ya kitoko. Nalia Cornebef uti Betexco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Betexco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango ona lipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Betexco a pris opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Betexco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okose pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge kolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po asa différence ezali mundele esa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Betexco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui Tracasserie na ville ya Kinshasa botala ndenge nini roulage azali kowelela moto na montar oyo. Si
Obo. Likambu oyo etali tracasserie awa na Kinshasa ezopesa pasi pe mawa kotala ndenge nini ba chauffeur ya moto bazonio kama epa ya ba roulage lokola bazali na mboka mususu kasi bazali kaka na mboka na bango bino moko botala ndeti awa chauffeur ya moto amemi ba client na sima kasi roulage aye ko menoncer chauffeur ya moto babandi ko welela moto na roulage bino moko botala ndenge nini batu bakwei est-ce que ezali normal kotia via batu en danger makambu ya boye ezopesa pasi pe mawa makambu ya boye ezopesa soni pe mawa na Kinshasa komenase ba chauffeur ya moto chaque jour tala ndenge nini roulage na montar bazo welela moto pe batu bakwei kasi mituka ezali pembeni ekoki même kotuta batu oyo bakweyaki makambu ya boye ezali normalité yango tokosenga na gouvernement provincial batala likambu oyo ya tracasserie ezali makasi awa na Kinshasa makambu ya boye ezali mabe makasi Kinshasa eleki partout oui. Obo. Est-ce que ezali charge kolinga étudiant pour basilabis batepe makambu nyonso na minerval ezala mutu na yo est-ce que ezalaka ya solo tote totuna kibongo na ba étudiant awa na ville ya Kinshasa ba répondra ki boye na micro ya Jetu Kibala awa na Kinshasa réputation ya ba étudiante ebele ezopesa soni pe mawa mibali ebele bakoma kobanga kolinga ba étudiante pona akozwa charge na ye nyonso ya classe apesi na mobali ndeti ba étudiante misusu azali na ye na 3 mibali mobali ya liboso azali pona kosombela ye bilamba mobali ya mibale azali pona kosombela ye basilabisi kasi mobali ya misatu azali pona kolesa ye na air ya pause est-ce que ezali ya solo to ezali ya solo te boyoka bango moko ba étudiante ndenge balobi bona yekoloba ezana mutu mususu mwana mwa elenge mwasi mususu nde toka komona na Kinshasa nengo ba Kinshasa lelo elenge mwasi mususu na ndako na bango bapesa ke le côté ben yimo aroma tata aroma mama tozangana na kati nguma Kinshasa to yimo amne na Kinshasa et le côté ben yimo ko ami kendera classe ami futi la minerval ami so me basilabi tant ko tanga ndenge mombali akomi so le wa moboti na ye de komi o nyonso ya ye de azoteli la lokola yo ba mama pona ngai na kolobaka eza ya solo te po bana nyonso ya basi bandeko nyonso ya basi nyonso bazana koyekola to pe to bina diference bazana éducation mon côté muntu na muntu azana éducation na muntu na pa ndako na bango baoyo baza kosala ba misala wana bazali pe mais za baoyo pe bazana éducation malamu na bandako na bango baboti na bango bapesa bango nyonso yango na koloba pona wana na condition ya chaque étudiante concernant aussi famille ya étudiante wana mutu c'est pas bango ba opese ka mbongo minerval na transport et civil on se tikali à se débrouiller mutu c'est pas bango ba opese nyonso minerval transport silabis bilamba nyonso et dépendre na condition ya mutu étudiante nenga ovi c'est pas bango voilà pourquoi la plupart de filles bazalara à université azumobali mususu osombele basilabis omususu osombele bilamba omususu osombele boy mais en tant que parent on retinda moi on à l'université il faut que non syllabus eza bilamba eza il faut aller à pause donc la faute revient un peu aux parents parce que à retinda moi on université fait que ba condition retinda moi université eza belé il faut sombele bilamba il faut sombele syllabus il faut sombele biloria voilà ce que moi je peux dire et dépendre de l'esprit à mon mutu oyo oti na famille na bango na éducation ya famille na bango jamais cause influencé par ba camarades jamais donc dépendre peu de l'influence na état d'esprit ya mutu soit on a un esprit faible tu vas suivre le bêtise mais soit on a un esprit bien formé au landangote bon premièrement conseil na opesa il faut bande pas ba parents toi en tant que parent a rotindi moi non à l'université il faut payer nyonso au complet et puis deuxième conseil concernant ba étudiante bon bah ça la bongo
je peux dire quoi, bah, un esprit à légèreté. Bah, peut-être un esprit à légèreté. Il faut prendre d'abord ta vie aux gens au sérieux. Au cas où la mukate de l'eau, il 3, 4, 5 pour se banca. Il y a un bon, oh, c'est là un bon, c'est là un bon. On a bon sa bénédiction vina. Est-ce que à zone ngamona bateau et surtout à étudiante, faut savoir entretenir parce qu'on dit que les bolingo il faut entretenir en haut. Mona bateau ce que azang il faut payer, ce que azang pour ça c'est la bise faut sombela. Mais là ça veut pas dire que moi ça comme ça on le croit cop naé, abanda ko ya ko comme ça le croit parent naé. Malgré qu'il y a des choses qui sont université, papa, maman, pas oncle, mais oncle, alors, comme ça, c'est pas la plupart, dans une échelle de 100, on peut mettre 45% des filles quinoises. La plupart, sida na bango chéri na comme quoi sida na abanara ko pese ba responsabilité mususu o ya classe ezali kaka likambo ya mobali faut mona ndenge nini ko entretenir moi sina yo étudiant moi sino étudiante azana journée déjà na ibana université ndako na bango aye na université awa alingi susu moi mobali moi ndeti ngai pona asumbeleka ba support asumbeleke kolia bon le ko na africain na université Kinshasa na ko boya ngote ndenge na to loba na 100% to ko ata 45% ya basi basa la kango eloko oyo c'est fréquent vraiment na Kinshasa awa mais ezaloko oyo il faut côté les melango pona nini mwana mwasi to loba ke mwana mwasi azanzoto ya nzambe yé mutamemaka c'est lui qui a la sagesse du monde en fait. Donc lorsqu'il vandalise son corps, vous comprenez, hein? Lorsqu'il vandalise son corps, cela amène beaucoup de destruction. Donc personnellement moi je suis contre ça, que moi si ozana moi si na mobali na olibanda et pour y aller à l'université olinga moi c'est mobali mususu moi étudiante zaya no mobali moko mobali na ono tiki na ndako eloko mo pete zangi a so milieu support ki mobali no awa en plus mobali oyo kolinga a ukopese ba faux espoir kolinga olia mbongo na ye mbonga mutoki na ye oyebite mbonga programme akozana ngo parce que yepe aza étudiant lokola yo yepe azotanga lokola yo aza papa na ote aza mbana ote atio alliance ou atio affiancé lokola libanda yepe azoluka vie lokola yo alors ko nyokola ndeko no mbali te pona oza déjà na mbali mususu libanda bon on dit que battre qui est à la solo bien sûr parce que fille na fille aza na façon na yem dem dans ndene autrement parce que les arbres fille mususu bazo ba charge na bango nyonso bazo apesa ba fille mususu pe balinga poza ba indépendante balinga ba dépendre na bango moko baza ba parents parce que son que c'est la mon bal est en nyonso est-ce que ba parents baza ba irresponsable ba pesa ayote ba supporter au note donc on a chaque fois bazo pour ça si la biso gagne no bana pour ça c'est et pas na là toujours que eza bien té ba fille sur ça là et que bon tu vas on mieux pour la bino botika parce que eza bien besoin ba parents ok parce que tu vas na bino mais chose à cas des problèmes vous en petit ami c'est pas que yo senga ils m'ont rééduqué dans un mois si dans obligé pour ça quelque chose na paix ça pour à se sentir bien à l'aise à vrai dire ma kambalo baké eza ya solo il y a des jeunes filles ça la rango mais par d'autres ce n'est pas bien parce que sur les jeunes filles tu te valorises tant que femme tu n'aurais pas être à la dépendance totale d'un homme et tu es aussi un enfant de quelqu'un tu as tes parents même si tes parents sont morts il y a aussi des membres de famille qui va soutenir en quelque sorte ce qui veut dire ce n'est pas trop bien en fait de toute façon il y a comme quitter ça devant l'homme bon ça dépend à ma fille ça dépend à ma fille d'autres filles de Mazakongo à cœur en fait que non lorsque Olingi un garçon il faut soutenir un agneau tu vois niveau cocolia et tout ça dépend du caractère et à tout. Le problème c'est que des fois ils ont le moyen une fille à cause à la que chez elle bazo akaye vraiment en charge bien et puis à côté na garçon mo boye à ça là ba moyen na et tout à côté ko senga epé mbongo ko senga mbongo mais moi personnellement ko senga garçon mbongo nyonso et tout genre kolata kolia tout bah si la biso là c'est abusé parce que à ça fait moi la c'est pas que non à balio et tout ça cherche donc faut seulement qu'on avec modération. Comment si
yo mutu otangaka na université ozali étudiante soki osalaka bongo esengeli kotika ezali mabe ezali kitoko te. Pe na bino ba parents esengeli kuasime ba responsabilité na bino makambu ya kotika mwana ye moko amilukela ezali mabe Kinshasa eleki partout. Jamais rata awa naka NB TikTok ya mokona lelo yangoe. Merci pour bozala kebele ya kolanda ka NB News ya mokona lelo nazala ki na esengo ya ko présenter bino édition ya mokona lelo. Ngai na bino tokutani bongo mikolo oyo ezali koya. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no